sorcellerie n'existe pas. C'est là que nous sommes. Barebe ce sont makanisiaka. Cauchemar, position pour olaleli. Ozawa noza kutna place kolala te balala sa na mulao na etoko. Qu'est-ce que tu penses au l'autre dans Boutou? Si bakanajo na nguma te nguma moko na monika kanga ba panzi, mais non, c'est parce que na ngwala wana na lwa na etoko wana mulao wana za kolala ka condition physique kokate. Olia kitozala nzala na yo lota ki na mona papa yake yela kisobo na boy tu se papa pasteur pe wana za ko interpretaka. Kinganga ekoti na ba église na biso Congo. Mais na ko laksa bino quelle différence entre nganga na un prophète na Congo? Tout le monde est devenu nganga. Le grand prophète de Congo yebisa ngai na ko yebisa c'est un féticheur, c'est un nganga. Kinganga za ko salaka a komisi. D'abord samba biloka kindoki, l'église de réveil au Congo ne doit pas exister. Toutes les églises de réveil au Congo baza ko sala plein suite à lundi lusakumunu. Ya ko mona bandoki. Mardi ba mari de nuit na ko pupula bango. Mercredi boya na maya lusakumunu kuna pona nini pona porta wana uzana ngo. Bambi bembe boni za kufa na balabala batu bazana tanya okende na ba hospital te me bazana tanya okende place moins cher kende ka papa pasteur amona kama kambu amona ka bandoki acha saka bandoki amatla baona mpunda. Ça ce sont des choses qu'il faut faire mais à partir d'aujourd'hui tant que tu ça débat oyo ozana micro kota okoloba na ko pesa bino antenne ba demo ba komika na mona ba demo baza mingi na quartier baza bwena bwe qu'est-ce signifie un démon? Sinon avant tu na place à démon ndeko dana kuluvuto ko pesa nga repos mukeka comme ça avant na kota na makambo bateli ba démon toza ko kota na boke signifie maître ba démon qui est Satan poto yeba pourquoi buzoberi confusion ezakati na mokili ya Congo na Afrique na makambo tali kindoki ndeko diana suluvuto de vous petal pesa nga na premier repos mukeka avant tozonga lisusu. Merci ndeko na biso kuna papa mayamba na studio. Merci papa na biso DVSV kuna na émission kitoko zali ko pesa biso ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambona kati na émission oya la vérité en combinaison avec www.radiolisolo.com ya ndeko na biso Diana Suluvutu de Wuppertal. Bandeko belé bazali ko landa biso bandeko pe na za ko informer bino ete tozali ko négocier ba jour ezali ko ya très possible que to ko la combinaison avec monsieur Khalil ya la voix de l'Amérique à partir de Washington pour te ba comment to ko tenter pe ko connecter station na biso oyo ele kanaka en direct ya Congo na ba canal nyonso te pe na monde partout na sima ya nani ya la voix de l'Amérique avec monsieur Khalil le mutaza en charge ya zone centrale ya Afrique centrale ya précisément ya Congo.
nde bisika oyo c'est pour vous dire que faut to bana koma très sérieux na ba makambo nyonso ali kosala awa toyeba responsabilité nini tozali nango toyeba pe comment tokosupporter radio ya kitoko oyo epanzani sango partout au monde moto ezali kosupporter ti ba émission ezoleka na de Capitol tina de Pentagone tozalaki wana à travers radio lisolo ezwa ba point ya kosakana te donc ba radio eza mingi naza koféliciter bino mais boyeba kaka ete radio lisolo oyo eza station etikali lisusu station ya bana ya mikete. Alors ndeko na ngai diana sulfuta fa ozongisa nga makambo naza koloba ete nalingana lobela ba demo mais na stopaki nano po soki na bina lobela ba demo directement batu bakosote mingi presima ba pasteur batu batanga bible ba prophète batu ndenge na ndenge ba voyant ba messager ya wana kalaki nano ke avant kita il faut na tiela bino d'abord explication en détail pour être ba expert en bakoya bayeba déjà été ba keba coupe pango eleki est-ce que taille ezu bango ou bien basana se taille ba leki ba katani Satan avant to benga Satan mi to benga Satan parce que même nzamba sana ba kombo ebele eri no benga nzambe comme nzambe kombo ya Yahweh kombo El Shaddai kombo Halloween kombo El Shalom il faut ko yeba na quelle circonstance Satan pe lo lenge moko faut que yeba ete kombo na liboso ya Lucifer ezali kombo kitoko soki ba yebiso dessiner Satan ba te bele ba kosalaka erreur ba peso bi crayon na papier ke dessiner Satan otie muta maseke misu rouge manzaka bona boy wana na mona kayango na ba pasteur oyo ba za kosala recherche individuelle te na ba pasteur ba prophète ba chrétien wana et c'est comme ça où Satan ndenge to koloba kayango akozwa kabiso netika bana ya mike parce que nous ne comprenons même pas les mécanismes qui existent tout autour de la chrétienté yango na chrétienté mikolo ezala soda ezasu na poite toza komona mutu nyonso komi benga pasteur mutu nyonso alingi kosala musala oyo mais ce n'est pas que oba babie kayo kaka mais yo moko pe individuellement sala ba recherche Lucifer ba sala ye na kitoko ya makasi na bilkelamu nyonso nzamba sala ekelamu eleki Lucifer na kitoko ezalite nzamba lingaki Lucifer ki alate ba diadene ya ntalu mayaka ya ntalu biloko nyonso kitoko koleka archange Michael parce que c'était un chérubin numéro 1 apesa ki nyonso sauf kosimba place wana tenini sanduku ya mibeko te nzete oyo makambo oyo ya ngai kaka nzambe kiti na ngai kotia misapina yo te landa loi place nyonso batu bazali constitution ezali ba loi ezali il faut kotambola selon ba loi mais Lucifer akena ko toucher ngo place wana arataki kombo ya nini ya Lucifer aye kozwa kombo ya dragon le serpent kombo serpent souligner yango et puis ba kombo ba Satan e bandi ko landana l'homme risé et bani ko landana tout ce qui est ba qualification ba kombo ya ndenge na ndenge yeba yango ndeko na ngai bitumba ngona lola tango esilaki y avait des camps esalemaki archange Michael na ba ange na ba ekiri na ye na batuna ya dirijaka Satan ko ye ko lenge moko ba oye ba ko kenda kana kaya Satan ba benga ki bango ba démons ce sont des anges déchus oh les comitata za démons hein? Pourquoi pas on l'appelle tata as ange loup? Des démons ce sont des anges. Ba ange déchis au balanda Satan. Pour ba travailler ce sont ces ambassadeurs. Bangonde bako représentaka Satan lokola un président peut être au Congo mais il est représenté partout au monde par ses ambassadeurs par des services consulaires. Na ba division na yango. Satan est armé bien partagé. Satan ne peut pas être na ba place nyonso na même moment na lolenge moko pe archange Michael akoiko za na bisika nyonso te na mukolo moko na mbala moko c'est impossible sinon que na ko prouver bino na Bible poto ke ne musika te place Satan yeyo ayeko mona na liwa ya Moïse abakanyi mapata ye na ba démon na ye nzoto wana e pasete to Yesu ko mona kaya Jobe Satan yeyo anauti ko waya na mokili ko waya signifie tu n'es pas présent partout mais tu es 1 2 3 4 places par moment keba nkoleso yeyo akei wapi na montagne wana bakuta na Satan c'est pour vous dire que Satan n'était pas partout au monde et il ne peut pas être partout parce que le ministère d'omniprésence pardon puissance wana yaye kaka meita tanzambe kolati sa mutu kazaka oyo yaye te chrétien papa prophète papa pasteur keba oh to uti kuna abenga magi Lucifer
nana ngwatinda kyake ndeko simba sanduku wana mibeko ya constitution wana ye moko mutu mususu influencer ke azala qui avait influencé Satan akende ko ya mutu moko te. Oui, qui a influencé Adam na Eva bakende ko sima mbuma. C'était Satan bien sûr, mais par influence seulement, mais Satan n'a aucune force azo loboko ya Eva akende ko buka nzeto na ke zwa kamata lia. Ce sont des choses qui se passent dans data lelo omona ki mwasi abatu par influence seulement ya ba démon qui est mauvais esprit to komiko kita sikoyo ba injecteur esprit ya bikobo. Mais yo moko physiquement tu dois faire l'action, tu dois prendre cet acte là, ok, au simbi ne erona pafu okweyaki ndenge Adam na Eva punition bango nyonso bazwa kiango parce que ce n'est pas le diable qui t'a forcé de prendre ça, de manger. Non 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 non, Satan a force à kamutute, mais Satan a plein de rises, a capable de utiliser ba anges ils sont là, ces démons pour influencer les gens de faire le mal. Mais le mal physique doit se passer. Ba sorcier ba sacrifice ki bana ba moloke. Ce n'était pas des sorciers qui baillé na butu ba fini bana oyo. Non 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 non. Ce sont ces gens là par l'influence ya ko gagner pouvoir qui est toza ko mona ngopo na gagner pouvoir bana bazako kufa na ndina kindoki pas directement na ndenyo zako kansa, mais c'est par sorcellerie. Quelle sorcellerie? Parce que tu as pris l'action ya kotangisa makila ya kozwa mwana oyo kopese pa banganga ya kozwa mwana oyo kopese pa ba molok et ba molok na batumbi bango kende kotanga na Deutéronome 18 ils brûlaient leurs enfants, leurs filles et garçons. Kende na Congo banganga wana koma babomelaka ba foto lia mwana yo yozo kansa na butu ayeka na mystique boy ou bien o invite inganga ya na ndako na yo ayebi na yeni ngwa kosala po empoisonner mwana bayebi na bango nina ngwa kosala pata yo nkelo po okufa bayebi na bango tangu mwana na akoya bayebi na tangu ke na bureau ministre wana na bureau mama wana na ndako mama wana na nzunga mbanda na yo na kaleso mama na yo sala ABCD bakoyebi c'est nini oyo, mais après quelques jours akufi na kindoki. C'est vrai, mais ce kindoki là il n'a jamais eu une action nocturne. C'est une action physique. Place on de tos aleli. Pour te continuer, nga banza na zana ko fongola ba antenne pour na zala trop mutu ya ko monopoliser malobate pour lelo na banza antenne ko fongola mingi na banza bandeko basili ko kotela biso tika na fongola ba antenne na kenan ko zwa ndeko ndenge to kotela ki mama mise. Est-ce que ozali na likambo linko na première partie introduction na oyo Bonsoir Mamouani. Nalandi en tout cas. Nalandi la boke mignon mais papa n'a pas question mingi nazo kamwa. Nazo ko mega ko se rappeler ba témoignage ba doki ba sala ba témoignage ya bato bazala na kati en prise qui doki ba sala ba témoignage. Nazo mona que quelque part ba onde bazala lokuta alors papa na ngai ce que le bité qui doki ezala kate peut-être vers tout ça ko exagéré. Ça c'est vrai. Bana nyuso wala bana kisa baba limité, ça c'est vrai. Mutu musoko ya po mama aboti abenge ndoki, ça c'est vrai pe. Mais to ka baka oh yo po benga mutu ndoki faut za ndoki. Non, ezaka vrai pété. Mais siko batu wana nyuso to na bakosa. Oui, matalokuta bazali. A telemi maman ya boti abokoli na pasiti ya policier le ba komo benge ndoki. Ça c'est vrai que mingi bakosa. Mais siko papa na ngaye bisanga siko. L'esprit va bezani. Pour au moins la Bible, Jésus a compris la Bible, il m'a fait la carte à battre. Et ça, il y a qui nous quitte ça, il n'y a pas expliqué à papa. C'est normal. Merci Mamouani, mama mise ya wana tokolinga kaba mama po bokoyaka na esprit ya koyebisa biso makambo ndenge eza ko uta na motema na bino. De makambo olobi awa ya esprit mauvais ezali nini olingi koyeba na baba mabati oyo ba epesa biso ba témoignage 1 million sino kinga na koyiko soki na wina pesa no ba témoignage ya sorcellerie o ngana zali na yango peut-être tokolala awa. Mais toke na